Motena bino balandi ya magazine communication na lingala facile batinyo subisiki boza mi bakuye kolanda Aristan le cardinal de la presse congolaise. Yeyo. Dimanche l'été ezalaki clôture ya ensemble des postes CBCC lumière na yango Ginette Vemba la Catalia azalaki wana tolanda. Communauté baptiste du Christ au Congo, CBCC Lumière, Pasalaki, Moubange na Kilt, ya clôture ya ensemble des postes, mokolo ya dimanche, oyo le 21 juillet 2024. Bana na Nzambe, bakangola makina mateya ya sikisiki, ya l'homme de Dieu, révérend Rolin Kamboma, Milulu elekaki, kitoko makasi n'impact pa idéologie, tomonaki, présence ya basali na Nzambe belé, lokola, révérend Poutou Mwanza Ale, chef de poste, bakisela kaye, papa ya ville province à Kinshasa, révérend Jacques Ndembe, révérend Kelly Kabala, révérend chancelier Lema, Lito Ipeliso Yankolo, révérend Rémi Maloba, pe évêque Thierry Ngamango, na ba invité ya ndenge na ndenge. Il faut koyebaki, CBCC Lumière, eza communauté oyo, baza ko égorger plus de 11 postes na ville province à Kinshasa. Kilte lekaki, kitoko yo wapi. Yo la communication. Nazali moko na kati na basali na Nzambe na communauté baptiste du Christ au Congo, CBCC Lumière. Nazali ko assumer ba fonction ya chargé ya administration na niveau ya poste ecclésiastique de Kinshasa pe formateur de pasteur ya communauté mobimba. Kokola naza docteur na théologie yango wana tozosala mosala ya koforme ba pasteur oyo bakotravailler to bazotravailler na kati ya communauté baptiste du Christ au Congo. Na boye journée ya lelo tozalaki kosukisa milulu ya mbala mine ya assemblée de postes ndenge ba communauté mosusu babengaka assemblée de district. Poste na biso ya Kinshasa tosali oyo 4e assemblée tobandaki jeudi, vendredi, samedi tosukisi nde lelo yango ezali momesano ndenge ekomama na batexte juridique na biso ya communauté na statut pe règlement intérieur. Donc na exercice ecclésiastique moko esengeli tosala assemblée de poste moko to assemblée générale de poste moko yango wana lelo tozalaki kosala clôture ya assemblée de poste wana exercice 2024. Je suis invité à la clôture de ces assises qui étaient l'assemblée provinciale de la communauté CBCC. J'ai été invité pour participer à la clôture et nous bénissons l'Éternel parce que ça s'est fait bien passé. Merci. Moi, c'est le révérend Kelly Kabala. Je suis le président de l'évangélisation au sein du poste de Kinshasa. Je suis aussi dans l'implantation des églises ici à Kinshasa. Et pour la journée d'aujourd'hui, c'était la clôture de l'ensemble de postes que nous avons commencé depuis le jeudi. Et aujourd'hui, c'était le dernier jour. On l'a clôturé avec l'équipe d'action de grâce. Merci beaucoup. Révérend Chancelier Lema, avec une assemblée à poste. Nzambe atchekina loboko et ensemble et kitoko et par la grâce de Dieu. Donc nous avons béni l'ensemble au numéro Nzambe asa la supermi na ba événement au salambo Nzambe kuna asemba loboko et après ça m'a pour que l'autre tout ça la suite pour les kayako et salama. Donc c'est de le roi pour nous. Ok, tala ba église oyo botikali botala bisika ya kotia lokolo na CBCC Lumière baza toujours likolo communauté oyo rien à dire bino moko ba oyo bozotala na musika bopusa na pembeni pona na l'assemblée de postes oyo zoya tomona plus de 50 églises baya ko se présenter awa oyo lengite
coup de chapeau na basali to pe batambusi ya ville province à Kinshasa. Pourquoi pas CBCC Limia Mobimba kitoko yo wapi. Keyo. Oui. Centre de formation Edi Iel Limolangi basalaki jury pratique esthétique et le kanaki ndengeni Jessica Makonko azalaki wana elongona Aurélie Bodé Tolanda. Toujours na cadre peu souci yako aider jeunesse son excellence mais c'est le vice-gouverneur Edi Iel Limolangi azoko koba toujours na ko continuer ko former bana na coupe couture esthétique pe auto école na yango mokolo ya lelo bana oyo basali esthétique basali bongo jury pratique na bango na cadre kaka pona kolakisa epa ya bato oyo balakisi bango musala nini bayekoli pendant 6 mois na titre de rappel oyo ezali bongo 6e promotion depuis bafongola centre oyo kitoko oyo wapi tika na yebisa bino ke awa na centre de formation Iel Limolangi edi bana batangaka ofele oyoki yango ofele yoka communication message nange kozala que journal lelo ezaki vraiment journée moko formidable ezaki journée na biso présenter vraiment donc na facilité donc nzambe vraiment à permettre biso na ligne na pesa encore merci na papa social Edi Molangi j'espère que la danga donc merci nzamba continuer ko bakisela o lisusu na ba capacité oyo au permettre biso ba jeune otozaki peut-être na msala te toye kola pe no fele na gratuité nyonso donc nzambe vraiment pambola yo bakisela délai umela papa social umela coordinateur oyo asokipaka na fondation mais c'est Francine Bonzi yepe azangaki maloba te pona kolendisa bana tobandaki pe lelo eza mokolo tozosukisa yango nalobaka ke oyo balakisaki biso yango na classe nde liboso na bainspecteur inspectrice tokodémontre yango makambo tu oyo waprenaki pendant 6 mois je crois que lelo nde eza liboso na bainspecteur okolakisa biso ke makambo nayekolaki yango oyo nazolakisa bino namoni eza promotion oyo ezali ya mosusu 6e promotion ndenge toza déjà badoyen mpe na baexpérience ebele mpona makambo yango mais nalingaki ke cette fois-ci promotion il faut totenir rigueur nazosenga na bainspecteur bablage ezala te boye nde ezalaka kitoko nango yango oyo papa social fanda na yo mpo bainitiative na yo ezalaka kaka toujours meilleur eke yo oui tobandaki komituna kalakala ndenge tozalaki kofete to mpe kolekisa vacances na biso kasi na yango Aurélie Bodé asali bino réflexion oyo ndenge vacances ezoleka mikolo oyo tolanda. lelo tosali constant na mboka na biso République démocratique du Congo précisément awa na ville province ya Kinshasa tozoko perdre ba valeur culturelle oyo ya kala tozalaka nango ezalaki chaque tongo surtout na période oyo ya vacances okomona na chaque avenue bana bazosakana na baje ya ndenge na ndenge epai kuna bazobeta bal epai kuna baje ya silikoti to pe baje ya bulle kasi lelo ekoma pasi komona bana na baaktivité wana po epai kuna baaveni ekoma nango rempli na bagarage pe bajeune bakoma na bango kaka na masolo to badiscussion ya musique ya politique pe masolo mosusu pe soki totali bien phénomène kuluna lelo ekomi mingi epai ya bapetit garçon pe kidélicantisme eye makasi epai ya bana epai ya bana basi kutu koloba te mingi bakoma kosakana epai na bajouer ekoma pasi ekoma kaka système ya kilelo kofandela telefone mingi kutu kosokola basani bayebi te jeunesse na biso ya lelo ezokokufa
pe ba valeur culturelle oyo ya mboka na biso ezokende na kobunga. Ezala kutu foire internationale oyo eyebanaki kefongwamaka na mois de juillet. Moyen kutu ya kobeta lisolo nango eza te po toyebi te soki ekoma nango nini. Kofongola ba kermesse eza nango mabe te, mais soki bofongoleli bana bisika ya kosakana botondiseli bango baje ya ndenge na ndenge ekosala mwa eloko. Boyeba yango ke divertissement culturel esalaka bien. Toza na posa ba valeur culturelle ya mboka na biso etikala éternellement ebunga te de génération en génération. Oh tolobaki te tolobi bozwa mayele. Po ba valeur culturelle esalaka eloko, surtout soki ba touriste baye na mboka esalaka bien. Kitoko pe elengi. Heke yo. Papa, maman, botinda bana na bino na école, topé centre de formation GAFA, mona lingay, topé mona kende koye ko la bale kitoko makasi, kuna n'impact pe idéologie ba messi, topé la Cristiano ya lobi ba ko bimana centre de formation GAFA. Papa, maman, botinda bana na bino. Mama potinda bana na bino na centre de formation kitoko Golden Apex Football Academy GAFA na Mukuse. Awa bana bakozala bien formé na domaine na football. Ndembo oyo esengo te bijou monene monsieur le président Adelar Mintenda Telibiso yo communication. Centre de formation na biso déjà et démarraki. Lelo ezaki première sortie na biso bino bomonde la bana baye ba parents oyo la bozana na ndaku botinda tinda bana baya ba ozana cadrement moya bien leur sérieux ezali en tout cas c'est du sérieux ba to sepeli la lelo eleki la dans les bons soyi ozana posa au komisa mwana yo oyekaka awa na terrain à Sosa na Kasavubu la ozwa ba disposition nyonso eza na terrain. Tala mwana mama oyo tikali na ndaku kima na lombango deja ba inscription bandi baboti botinda bana na centre de formation GAFA eza na 3 catégories kobanda 5 ans tina 16 ans baboti bokima na lombango pona mbongo mukie mwana yekoli ndembo oyo ba fitir Mbappé pe ba Vinicius pourquoi pas Cristiano na Messi Bellingham mpe abimiawa kitoko yo wabie kitoko makasi qui dit mieux hakeyo oui. Na masolo impression numérique bangonde bazali kolo yesu na bango Thérèse ya digital likolo pe libanga bacheli bino offre spéciale oyo tolanda. Mwana mama yokelanga eloko oyo tope yokelanga lisolo oyo Thérèse ya digital diwe na communication numérique oza na chemise t-shirt écharpe drapeau tope drapelet na mbongo mukie bakosalela yo musala ya qualité supérieure ebongo offre monene batieli biso baekole yoka bien offre spéciale tunanga nini mwana mama impression cachée na chemise na t-shirt tope na tablier ya bana na 1500 francs ya boule oyoki bien 1500 francs ya pamba na chemise oyo offre kitoko le président Badrio Alemise asaleli biso yoka bien ba promoteur pe ba préfet ya ba école bon raté offre promotionnelle oyo te kobanda premier primaire kino 6e ba chemise ba Lacoste nyonso ekozala imprimé na 1500 francs ya pamba et bongo maternel yoka lisolo kitoko ya ofele maternel bako imprime batablier ya bana ya ofele oyo sikisiki na promotion kitoko yo wapi mafuta yo wapi elengi yo wapi yoka jolibilité hekeyo kidakadaka na biso gu. Inscription de jeu bandi 2024 pe 2025 kuna na lycée Monaco ba parabo tinda bana na bino ya ofele kuchapo l'évêque Idi Amin Linzoke Mbombo yo oza ko accompagner vision ya chef de l'état bongo te ya ofele eke yo oui.
Oufele. Masebe. Hein? Oza koloba yo moko na monoko oza koloba yo moko pamba na pongi eza ya ufele ekole eza nango nini boye ndoto we nalali naoloto na ndoto yango namai moto azoyebisanga naza otangisa bana na bino na ekole privé na ufele bandoto mosusu elobaka lisolo engasi nayokaki yango école maternelle gratuité école primaire gratuité soki tembe suivons moi et puis ndenge buke wana nazolala susu bon nazongisa ndoto merci beaucoup naza wana mpona kokatila bino makambo oyo eza ya solo eza ya solo tobanda gratuité ya école primaire avant même mboka na biso et annoncé la gratuité. Tosalaki yango na 2011. Ah bon? Tosali yango na 2016. Et tosala yango na 2021. Et là qu'on a koloba, eza kaka école primaire T, obanda première T 6e été, y compris l'école maternelle. Ah bon? Maternelle? L'école à l'État, n'a pas école maternelle, la gratuité, n'a pas d'école maternelle. Oh! Et bon école secondaire na humanité. Lycée Monaco et l'Obinini. On a secondaire na humanité toute l'année $100. Hein? $100? $100. Toute l'année? Toute l'année $100. C'est pas ça l'humanité. Papa, pesa biso adresse place lycée Monaco ezali, soki pe numéro de téléphone ezali, au pesi biso. Tozali na avenue Bambili, numéro 80, direction Asosa Chaba, tout près de la armée de Victoire. Tozali na numéro de téléphone plus 243 89 89 23 600. Toza ya kufungwama, rapport na biso eza kufungwama pona koyamba bi. Lycée Monaco, c'est la qualité. Lycée Monaco, c'est la discipline. Lycée Monaco, bon anniversaire Ribiko Sal Rabino bien Kitoko Elengi Oyo Wapi. Tika déjà toi souhaité joyeux anniversaire et pas à moi c'est Pembe Kaï de Saint pour ça éclairage public. Aurélie de HB, la guerrière Moutoukulu Yambote va toujours de l'avant, Kembeli Bosso. Moi, c'est Seigneur, moi, c'est Nzambe, Oyabotami, Aiko Kangamasolo. Il y a mois de juillet, Aurélie de HB, la guerrière, Maman Nabangoti. Toujours fraîcheur, Maman Bariko, bébé Ricovia, bébé SNLF. Toujours Elengi, Maman Yabane Belé, grande sœur Yabaleke Belé. Yoka fraîcheur, grande sœur Yabagloria Mwani. Yoka Elengi, grande sœur, Yabamwangi Nyoso, Kitoko. Elengi Aurélie de HOB, la guerrière. Et que yo, oui. Sous toi souhaité joyeux anniversaire repas à moi Sinkolo, moi Sinzambe, l'infirmière Deluxe, hôtel moi so Kumi Sinkolo, Tikane Bisabino, Doda Nefe Kota Awa, hôtel moi so Lobi, moi si Cosco, moi Sinzambe, moi si Seigneur, Tunanga Nini, moi na maman, Bibi c'est fou, moi si Kitoko Yowapi, ya sekaka toujours sourire aux lèvres, Bibi c'est fou, va toujours de l'avant, Yoke Elengi, Kitoko pe Elengi, mais ma bango likolo ba singa, bon, et que yo, oui.
surtout souhaité joyeux anniversaire et pas à bébé de luxe, bébé Royaboxi, 3 ans, toujours fraîcheur, au tali moi si, Okumisi Kolo, moi si à Pembe, bébé Elsa Mangana Faïla, moi na papa, pe moi na maman, d'où Elengi Oyo Wapi, moi na bato maman Faïla, fraîcheur, topé toujours, Elengi Gou qui toko Oyo Wapi, bébé ya papa Nebele, Elsa Mangana Moninga ya Altesse Tangu, yo Kelengi, toujours fraîcheur, joyeux anniversaire na yo, plus de bonheur ma fille, pas toujours de l'avant, et que yo, oui. Déjà ce samedi, nous banguons na marche de santé, bateau nyonso balingaka ko soutenir magazine TNLF le 27 oyo doda nego kota marche de santé to banda ifasike tin to koya ko sukisa point de chute na biso na force. Kuna bisika to ko pesa makambu elengi oyo wapi boya ko tambola na biso longo $20 pe $10 ya pamba oza mobimba oza na biso longo to tamboli to lié to meli ya cascade boya boko mona ba surprise ya ndenge na ndenge artiste meke oyo bolingaka bosana ba photo shooting e kozala wala pona bino bato bolingaka ba photo kitoko bato bolingaka ko se divertir yango yote boya to tambola longo na marche de santé ya CNLF oyo organisé pona bino sous le haut patronage ya monsieur son excellence, monsieur le vice-gouverneur, Ebi Ieli Molangi, toujours fraîcheur, papa Yaban Ebele, sous le haut patronage, ya Big Boss. Yawanate, avec si vous n'avez pas de temps la biso, Barozala Ebele, et l'on a business, cette fondation, Ieli Molangi Mobimba, Barozala Wana pour nous accompagner, biso, Yokalengi, groupe fraîcheur, Oyazangi, Marutadidi, et yo, oui. Tomi la suka magazine communication na lingala facile soko linyango beta maboko sepela po biso to zala wana bala misala na bino pona ko servir pe ko salisa kolaksa bino misala kitoko oyo to sala ka 10 jours au jour. Magazine TNLF faisant magazine na bino bolinga yango mingi yango kitoko pe elengi. Bon mais ça ne rataka te tala muto pembeni na yo gauche droite yebsaye fraîcheur et continue à mitema muta simbaki édition ya mokola lelo dadaka dima azalaki accompagné elongo na bode HB la guerrière oyo refait anniversaire ne mokola lobi bongo te to kolia pe to komela en cascade mercredi na nenga ko sakana te liboma oyo wapi eza opesi moi aboyi ozangi makuta bibi invitation et kozala lancer sur WhatsApp aux invitations te koyate ka soko invitation yanga lombango po jour on a to fêter elongo to lia elongo na yemoko la guerrière notre capitaine de l'équipe. Vous avez dit derrière la caméra bisika kitoko boye Ginette Vemba la Cataléa toujours elengi yona la Cataléa maman Bafaji pe Flavie yoka lengi groupe fraîcheur muta réalisé édition ya mokola lelo Michael Ngoma Ufura et au moulin Mobali Seigneur Mobali Nzambe ngana bino tukutani mikolo ezali koya le 27 et tozanga te biso sur la marche de santé. Ekeyo oui.